Bienvenue dans tolobelavie.com, tolobelavie.fr, c'est toujours nous. Bisonde toza kusala musala oyo. Merci bongo na bandeko nyoso oyo boza kolandaka biso à chaque fois. Un grand merci na Washington, les grands pays, na Munich. Merci na Alvaro Mwanza, les princes de la paix. Merci encore na Audrey Nomuzombo, les coiffeurs Yankolo. Aux l'équipe auto-présentée Kabino, laissez partir mon peuple. Tu sais que à chaque fois, tozawana pona tolobelaka makambo nyonso, surtout makambo mboka. Il faut tobetaka, ça dit faut tchaka moi le point likolo ya ba i parce que le pays va mal de balobaka. Alors, lelo tozo solano mom ke parce que tomoni Moïse Katumbi na Afrique du Sud, délégation à Batu ebele balandier pour na conclave, to éviter mal makambo nini oyo vraiment accueilli kolobakuna. Alors tokoye bango awa en émission oyo lelo bandeko o bomoni awa tozana bango pona to mekana nu ko solola to développer nanu di solo yango parce que la oyo te oyo te na éviter ce toza ko bossa na cible to ndenge nini. Bonjour. Ouais, bonjour mon Ngaba. Toujours dans la Ngaba voilà avec précision. Donc vraiment en bonne santé, merci. Déjà, en forme toujours. Voilà, Tchatos, bonjour. Bonjour, voilà. Galate, bonjour. Bonjour, Papi Gami. Bonjour, Naba. Oh, voilà. Nanto sono makambo yozoleka na Afrique du Sud parce que Moïse Katumbi aza déjà en Afrique du Sud. Tout le monde batu baki ebele ba Jean-Claude Mvemba ba na ba journaliste presque ebele bazakuna. Na habité eza d'abord pour nani parce que et créer moi polémique ebele to comprendre de ce makambo bien. Bon. Quand on a dit ngaka politique kolobelango na zonga kana pona ngai ya Vital Kamerhe Wakani King. Il ne faut pas oublier ça dans votre tête. Celui qui parle, c'est un camériste. Alors, bateau en Afrique du Sud, ils ont le droit à bango. Nous sommes dans la démocratie. Bateau en Baki, puisque Moïse Katumbi, il veut rendre sa candidature officielle et puis à sa plateforme électorale. Bateau Baki pas Moïse Katumbi, bateau Oyo, bako accompagner Moïse Katumbi na candidature naie à cause de directeur de la campagne à cause de la campagne à comme président bangonde bakosa na conclave na Afrique du Sud parce qu'ils avaient estimé que oyo basalaki à conclave basalaki à Genval oyo basalaki à na Bruxelles avant que papa Tshisekedi akufa wana basalaki ko ba c'est peut-être pour contrecarrer Kabila na action avait envie de faire pour à cette élection té yangonde Moïse Katumbi yende mutu asali saki Genval place bato yide pesa bayokela kingai kanda lelo bato yoso bakomo kopesa ngale saki Genval et c'est que Moïse Katumbi mutu asali saki yango on se comprend pas non chatu balebo non Genval c'était l'œuvre de Moïse Katumbi les autres bonne continuité suite ya Genval et comme si koyo transformation ya bato parce que na Genval bakomi na Afrique du Sud pour transformer Genval oui botaka rassemblement pour et comme sikoyo plateforme électorale. C'était des qui même tête, même visage bato bazaki na Genval. Atok bato idepes na minute wana Moïse Katumbi pona bango, azalaki Nzambe, Moïse Katumbi pona bango, azalaki Yesu, Moïse Katumbi pona bango, azalaki Saint-Esprit, Moïse Katumbi pona bango, azalaki ange. C'est quoi le donc bayini, est-ce que bayini idepes c'est ça comment idepes fonctionne. Mais heureusement Félix Tshisekedi a écouté biloko en clair. A lobby atindaka mututé. Est-ce que Zoland atindaka mututé afinga mutu. C'est la démocratie. Tant que nous finga Moïse Katumbi. C'était que biso tango IDPS peut être candidat na biso ba kufinga pe biso. Mais écoutez la mboka ni toza babantu et ça j'ai aimé pour la première fois Félix a mis les points sur les i. Abi toza babantu barre sur le T. Comment biso toza dikaka na culture kufinga kabatu. Non, IDPS, culture wana, puisque na monaki bato IDPS, butu nyonso ya le 9. Tango bato bakutani na Afrique du Sud. Na moni degré ba fini Moïse Katumbi, Zambien. Mais tango bino bato IDPS bozoko fini Zambien. C'est-à-dire que faut eza papa Tshisekedi. Puisque papa Tshisekedi a joué Zambien, a présenté biso ki yende ange. Ba sokole na blanchisserie IDPS.
a commis sanctifié, a commis de l'eau aspiré, pour diriger le Congo. Et c'est à partir de Papa Tshisekedi. Si quand les lotango a qui dans Zéla naïe, ou ya cela qui déjà na Félix Bino boyebité, pour que ma politique basolo lac. Bobandi comme service, Moïse Katumbi, Azazambien. Mais finalement, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel peuple? Parce que quand ça vous arrange, a commis ça. Parce que tant que biso to terminer qui Moïse, to boya qui j'envale, biso ba camériste. To bito ko kote na j'envale té, pour que que j'envale ko kenango, nulle part na ba rassemblement. To loba ki ango nga chatuba, ba vidéo c'est na ba ki e ko ken nulle part. Parce que ba toyo, bazana culture ya ko za ensemble té. To za na culture mon premier, nga un des chefs ko va ensemble e ko za na té, parce que Moïse Katumbi a so préparé monter na yi. Parce que j'envale les salama ki na mbongo Moïse Katumbi, a futa ki batu nyonso, a sa ko préparer monter na yi. Papa Tshisekedi a sali ki musala na ko présenter Moïse Katumbi na congolais, a sokolié, a pétolié, na minute wana Moïse Katumbi a cessé d'être zambien, Moïse Katumbi a cessé d'être italien, Moïse Katumbi avait cessé d'être juif. A comment qui congolais, puisque c'est Papa Tshisekedi qui nous a présenté Moïse Katumbi. Les locaux de Moïse Katumbi, a qui que siko batu na pour passer la campagne ya kokuba président, ya comme président na Congo, bon, a comme zambien. Bah to bundi bitu baba Rwanda, siko to bundi bitu baba Zambia. Mais tango azaki na Papa Tshisekedi. Tango ta kuti na ndako ya ba Félix, il pas Papa Tshisekedi. Na minute wana azaki les Zambiens te, azaki étranger te, bobete ki maboko. Tana makambo tuzo senga na Kamere, akende ko s'incliner boy. Mais Kamere c'est un leader à part entière. Azana posa ke ko s'incliner ka ndingo na te pour nani. Na ozongelo mamuke Chatumba, maître Chouamboma. Déjà les Camboyo présence ya Moïse Katumbi na Afrique du Sud pour na conclave na Yewana et puis na évité souci na biso ezalaka nini n'est-ce pas souci na biso za Kabila kende tondo loba keno Kabila on faut kende kaka o nyoso omona ka malamu yena no kende nanu mais siko tozo comprendre des sous-soutés entre biso Kabila on kutu nanu akena nanu te comme sous oyo te tozo comprendre tout juste. Madame, merci mais n'abat nyonso ba Rolanda nga surtout ba sportif na ba congolais nyonso de partout na décryptage to sala na analyse oyo au moni l'erreur les fautes et l'erreur les manquements des congolais yango oyo to lobaki que non et local bosso faut tout ça la transition donc local to lobaki il faut tout ça la élection sans Kabila c'est bon local tout ba litaki yango wana mais to proposer qui te nani ya kozala candidat Moïse Katumbi tango nenge nani bishobo tango azalaki na comprendre te tango azaki na IDPS mte présentaki azaki bien azaki congolais na azaki congolais lelo lokola bazaki na bazape na problème te na landi discours ya Félix Tshisekedi na Kisasa pour la première fois na mona chape na bar dans l'été alobi atindaka mutu afinga Moïse Katumbi te na lobaki likambo oyo na émission précédente kaka na tolo la vie na politique bakanga rapporte té lelo Tshisekedi Félix a reprendre les mêmes mots na lobaki na bino tous les portes qui peut croire François Bayrou à cause de l'alliance na Macron na tout na bino qui peut croire Alain Juppé à cause de l'alliance na Macron lelo oyo esi bino loko moko oyo eza politique porte bakanga té na politique bakoko gouverner ensemble bon bino bande ko ide pes le bo finga ki biso bon bo traiter biso de tout bo traiter batunyo su bo fingi Vital Kamerhe azakutu congolais te Moïse Katumbi zambien oyo boy na boy siko yi mutu wana ayoka ki pe reproche na biso ke aux alentours na ye na entourage na ye atie bato azofinga na a répondre alobi na IDPS ba finga bato te atinda pe mutu afinga te mon frère politiquement il faut to comparer mboka la biso ezawapi toza biso na minute on a sina biseki bino likamoko na émission précédente toza na besoin ya mutu akopesa biso solution à part Kabila elingo lo banini Bertrand Delanoë azalaki awazam aki maire à Paris azaki nani homosexuel et empêcha qui était abongisa mboka ya Paris et batalaki makamaki omona été batalaki ki maire na oya sali na Paris donc le nde tozolo baboy ngana zo côté la monter parce que ngana la parti politique té ngana za nga laisser partir mon peuple debout la République ya sportif mais ce que total na batoranya surtout omona par exemple na pesa ka exemple entre guillemets Katumbi na bazolo balelo asalama asa Zambien oui. Bien sûr que oui. Azana mwasi Burundi, oui. Mais si on tali ba evro ya sali, asali yango ni na Burundi, ni na Zambie. Au moins asali yango na Katanga. Ba terrain, mais le koso azola kisabino déjà que mais pesanga siko leader politique au bino bolibo lo ba mara mususu. O ya sala makamanga bien na mo. Est-ce que l'objet accusation ne venez à nini? Eza accusation des fondé te mabe na yeza lelo
pourquoi il y a lobby à ça candidat président de la République fallait zalande Félix or il y a ça à ça la politique na ndenge Félix abina ndenge na ye bango pays de personnes na position qu'il y a ça candidat Félix pas cause la candidat tout comme Vital Caméra cause la candidat tout comme nani Eva Bazari à cause la maman on a cause la candidate et cause la peine nani qui Fayou la cause la candidate si quoi na minute oh to longo de sous na terrain to ko lukato débarrasser na mutu to comme sur appartenance à tribu oh il y a ça congolais bon il faut rien comprendre tout va Rolanda biso comme nation na c'est qui est congolais alors? Qui est congolais? Parce que tout le monde a ça congolais. Les papi, aux amours n'angaba, moukoloro, c'est ce qu'on a président, bah, au Kota Togo. Cameroun, Cameroun. Donc, on comprend que Balingi Koyoka Makamonate, dès son vivant, veut il qu'il doit tout sur le bac Aza angolais et puis ma on était le Félix c'était Aza angolais bon si ko pour mon akeza na ba makamana za contradictoire na ba parti politique mais mon koloba bengana ki ça c'est pas Kabila le paix ba kena kotika na kabaya kama et c'est kabaya kama ngesa na Angola tu vois un peu les choses des Congolais na minute oyo to sangana déjà Moïse Katumbi, tu as besoin de ma appartenance, tu as besoin ce que ça a tout pour n'importe quoi. Parce que les Congolais, les Congolais, les bazolo, bazoli na bombo Kabila. Mais na biso kasi elo que ça risque Kabila tika na pouvoir. Au moment où nous allons lelo, ba Congolais zo la nanga elo que ça la Kabila tika na pouvoir. Na ba combattre les so baza bisiko ba combattre. Parce que nous sommes bango soutenir ba lali na bango. Ba combattant ba voulu banani tout baza wapi parce que ça c'est le problème oh bango faut ko chama ile la mona likambo ko expliquer peuple ya diaspora que toza sous na moment ya divergence té toza sous na moment ya chaotique toza sous na moment ya ko finga na mutu té toza na moment toza la ensemble pour lit na biso ezali to faire partir mutu moko to bongisa moko to ba règlement de compte to sala ngo après basala ka lit bongo boyera no bongisa na makambo za na objectif après so bon siko to vendre ndo tala yo oh nano mutakanda ese nakanda ba ebi tipo to ko tuna bandeko so za kanakanda wana après bo se débarrasser mais tant que bo sa inengona te ndeko na ngai to za le na 2018 ti to koma 2020 to revendre ka komona Kabila ko za na pouvoir grâce na biso parce que to ni to ndo songa sur na médiocrité na biso ya ko fingana ya ko makambo ko ba partenance ya ba makapte siko to za na besoin na pesa un exemple Sarkozy a géré mboka o à cette origine française à cette origine hongroise n'a pas ça par exemple même Macron sur la nommé dans un juif ba François tout le monde sont des juifs mais d'accord gérer bateau ndengini mais est-ce que ba ça la mabeto mala ba ça la pour honneur à France ba la première chose ba français mais autant à l'origine française tu es français parce que biso to za on a besoin que tu l'obite que il faut to zo Cameroun to au na tête du pays tu l'obite il faut to zo tu l'obite que na minute oyo tozaki na décision na biso il faut Kabila se débarrasser to comme si est une porte si qu'on a minute oyo to sanga ensemble to na besoin kolongola mutu soutenir excusez Félix Auto Loba tous dans l'ensemble oya koza la candidat c'est bon après ce projet sur ce nae car a la biso to boya te parce que mutu tout avant de biso 17 ans de ce projet sur c'était a détruire biso titre comme na moment oyo mon frère c'est un faux débat que les Congolais se rabaissent jusqu'à kozonga to comme ezalo ko batie bino pernati ba ko chapo na to gagner beaucoup mo so na suso yem da ko beta ya ko rater ye kunate ye kutsoka chezo nera Zambie ye kunate chezo mais non tout chandebi après total makamusi voilà messager rapidement to komi na suka to komi komona victoire makambo bandi lisusu o mboka ndengeni yango ozomoka kino balobi congolais toza peza la maladie spirituelle tolingi mboka na biso te eza maladie spirituelle tolingi mboka na biso te avant vous allez délivrer physiquement il faut spirituellement vous allez libre toza libre te azala zambien azala italien azala juif Yesu Christ pe azalaki immigré en Égypte nzambe to kolobela lelo immigré en Égypte autrement dit pas boka pe ngunda ouais ngunda pe bani na biso te bani pe na yemo ko nzambe na ba Abraham nyos mais siko na mama makambo lobi na ngoyo nzete ngo eza liboso ye wana de Kabila auto nga to kata to simbi ma machete na ndaku to simbi machete bi photo kata nzeta baoba poto leka mais to komi en face nzeta baoba muta okata zate to komi ko bunda biso na biso pour te dire que nous tous peuple en dernier médiocrité toujours médiocrité balabaki yango yo moment oyo mutu nyo surtout face à la conscient que to nyo kwa mi Congo depuis histoire ya Congo banda Congo za lokola mama na biso nyo surtout mi balo ya zwa kiza ba chef de l'état ba décevoir toujours ka Congo a souffrir kaka c'est-à-dire que ba nango de biso to se réjouir de 60 65 ti 74 combat ya Mohamed Ali Foremane masole seli ya bazo benga ba bondelo ya omelati bina omelate parce que eza na ndako eza soute alors kasavu bakei
Mobutu akei, Lumumba akei, Musa akei, Kabila pa alobi que non oui, na okufa na Masasi. Mais na okufa na Masasi, bato bazo tindi kaka Kabila ezaka biso ba Congolais. To lingi mboka na biso te, to lingani te. Mais ndenge nini munguna akonza biso te. Ba pekisi mutu taza la président. Soki bana mboka tozo baba na mboka. Totali bien mutu à côté ya biso, eza footballeur George Weah. Une fois essayé, azuté. Deux fois essayé, azuté. Troisième fois, beti ba porte. Ba fungole ba porte, ba sololi a commis président la Libéria. Non bien. Est-ce que cible est ezalaga Félix Tshisekedi, eza Martin Fayulu, eza Moïse Katumbi, eza cible za radio. En soi on cible, c'est-à-dire to bunda rapona nini? To bunda rapona nani ya longwa. Bitumba na biso e bana na 2016. Oyo mandat ya Kabila esilaki mututu ayebi yango. So to bito zonga sa retrouver sima yebani. Donc cible congolaise à Kabila. Kabila. Mais siko comment siko lelo to komi ke no Kabila ngwa kende komi susu. Oyo te Félix ata Félix Tshisekedi. Okaka wono yete Baluba Asa imati occuper ta poste mais finalement to kende wapi? Yango pour te dire que non Congolais alingi mboka na ye moko te alingi délivrance na yete. Alingi Congo za la délivrer pour le peuple congolais comme libre. Pour bana baza la libre, il faut maman papa baza la délivrer. Alors papa na maman ngozali Congo. Alors pour te dire que non Congo biso ba Congolais toningi mboka na biso te bapaya bazo seka biso ba africain bele ba seka biso mais to comprendre minute vous a peuple ya ndenge nini oyo lobela ngo kecho peuple ndenge nini c'est dit vous a un problème trop spirituel bo sambela ka mingi mais délivrance yango na porte ya délivrance yango yo ezo échapper bino comment expliquer ça spirituel makambo yango ka Kabila ba keno akoki ko transformer biso te papa moseka lobi médiocrité yango yo ba lobi bien et comme na moment ba sangana bango nyonso tout mutu na mutu bazali ba opposant oui mais ce qui est comme tant opposé la candidature bazali libre faulu mwana tu ya mboka a posé candidature na ye que le meilleur gagne pour la Congo la délivrer Congolais à souffrir alors ceux qui bango bana ko telemela batelemeli Félix batelemeli faulu batelemeli ceux qui akotelemela tout le monde ata yo no za bolelo batelemeli ngana mituni sikoyo mais na mituni sikoyo otiki cible na bino bo komi telemela na bino entre bino et la qui c'est que non pena elbi na we pena tango bo chabite alors tozo ngasi c'est-à-dire toza na besoin to nyoko makaka to na besoin to nyoko to na besoin to souffrir c'est-à-dire to lela kutu te pa nzambe po nzambe asakanga matoi po na biso oui nzambe asa bosa na bi na pesi bino miso na pesi bino makolo na pesi bino munoko message na ina baselo mo bona message moi le basuka rapidement tout ça na we pesi obo moni makambo ne to kenango ce qui te réussir kolongwa na étape oyote ba revendre ensemble ba bimisa sous dialogue mususu moni na zo bano likamba ba Congolais balanda ngai parce que Congolais za maele muke au moins to kene boye Kabila koloba ngai naza na problème te na ndimi na sala élection nazo zela ba candidat banda ko sona ti sikoyo entre bango alors ngai na fani na zela ka bango ko vanda wana akokozwa 2 ans akokozwa 3 ans voilà les maladies oyo ba Congolais zoko parce que yeza très intelligent ke biso na maela mabe na minute oyo ayebi ke na minute essayer de bango kuna Vital Kamere n'a rien à faire avec Bakamala parce qu'il y a aucune partie na ndenge na amon da ndenge Félix Indeli na nani ya vandika si quoi ça mindela bi mais mboka ngonga na boy ko kendete tala ndenge ko passer pour une victime nga na boy ko kendete nazo kende na kozala pe candidaté mais na lingi avant na face na nga na mutu moko ayebi kuna ba ko bomana ba ko luka mutu moko te ce que ba le que exemple batozo la ndanga bala lobi ke no lelo par exemple Moïse Katumbi azala candidat moko benga naturel baninga so azala pembe na eko simbate so ba lobi Tshisekedi eko simbate syndicat de Golo eko simbate so ba lobi nani Kamera eko simbate siko l'état eko simba wana te omoni ke Congolais aime kambalo te to lobaka makambo pona so impensé muke on a kopesa muke pona maman moi si mo muta benga partir ya Rwanda abenga bi papa okosala bosala ke mission dimanche alors bi ndenge nini tout ba fêter journée mondiale de la femme mais ba maman na nyosu na moni ba fête na Paris ba mabo limbisanga na contre ote mais atuninga kana tuna bino abi na yebi ke soko ekenda na mutu ba combattant ba linga ba finga ba ngaba lo ba n'importe quoi ba linga ba makambe belé mais bino lokwa ba okena na réflexion pour ani tango makambo esa mais biso toza na passe biso toza souffrir
toliaka te tozomeli tomasasi tous les jours mais ntango bomoi likambo esaki journée oyo bino fallait bopase message babi mboka moko basi batambolaki mokolo journée ya femme boye makasi na monde awa mboka moko balobi basi batambolaki na niveau moko ya kosakana te abi batambolaki na niveau ya kosakana te bino bandeko na biso boza na France bino boza mieux écouté bandeko ya basi mpona nini te mokona bozwaka ata moko bopase ata message boyebisa mpe bakonza soki biso koto souffrance ezali nga lobi na kozongisela bango kala na usama mama bao bazalaki na fête wana to boyi te fête eza nango eza légitime est-ce que bozalaki na temps ko penser bandeko wana bango batuni bino bo baza na Goma na Bukavu na ni batuni est-ce que vous pensez qu'il pona bango na ndimité parce que eza na message mo ba soirée nyoso ezalaki na aéroport na mona ta message moko teke biso zo sepela bino oza na passe to soutenir bino na ndimité salama ki bishop ezalaki te yango bandeko ba déplorer nango na yebisa bino na laisser partir un peu le que tango banda ko sepela ka chaque fois boye baka ke bozape na bandeko musu bazo souffrir sepela en tenant compte na bango pour na bandeko ba combattant en tout cas c'est le moment kolamuka papi gene baya li souté na plateau na ba ko choma kelela oh non biso Kabila va dégager et il faut que baya li sou bongo te baya ko sa piste ni to ko benganela e pour to comme so na déjà oh nyoso ko ya combattant lo banga na tikaki question nga awa aye ko alingi apesa proposition nini pour Kabila ko kendete so to so na boy tant que caméra za étranger tu sais que déjà nini angolais oh muso za burundais sikoyo poto to kene pa Kabila longa to cha na tuna bango parce que bango mboka ni bazolo bakoto zangi bato obikinga salinga passe comment Congo bozolo politiquement to za na bato bakolo longola Kabila te na ndima ke musée 80 millions pas longola alongo musée Kabila ko longola Mobutu sala 32 ans na pouvoir mon frère bosaka na Congo boité voilà biso toiga koloba tozolo parce que jusque là on comprend plus rien to comprendre de souté to comme bunda entre biso na biso net na minute yo ezako tout temps ko tout teki ya koloba nani boité oh yo to nuka Messi bon la distraction moko na éviter oza distraction moko bino bo vivre bien tout ça ba poto batu biso bazolia bien baso bazolia pe mbongo ya gouvernement wana mais peuple wana bazo souffrir bozolinga congolais te pour nini balobi cible za moko to kende pona to longola Kabila fois kende mais lelo komi Kabila nga linga kende komi susu boye nde maître lobi mais Kabila a obenga batu na yo bisa banga omoni ngayo na otika nanga sikoyo nana obima entre ba kotika pe pays boyete alors ça on a kotika pays boye obinga bo fate a bien grand pays comme ça et ça na batu ngala kotika ngo boyete pona a passer pour un victime mon frère ezandenge wana c'est-à-dire le col est commis na moment ko swana na moment ko benda singa c'est-à-dire et la kisike non Kabila umela na yebi ko choquer bino mais total ngona miso molimo c'est-à-dire makabondezo kendele boye ngana lingi ba combattant baya ko sa proposition bamvuluzi bato na lingi soko finga te na plateau de télévision yao possible fingi trop to juste na moment eza lokola alternative azoluka na ko marquer poto to sepela to ya ko pesa solution na marquer poto sepela voilà to komi na suka pona lelo je crois makambo yo tozolo bayango pona ba intérêt na biso personnalité to bango pona intérêt ya peuple oyo azo souffrir pona intérêt ya ba maman o bazo teka matembele azana bana ofute bango minerval classe kufa ba hôpital kutu n'en parlons même pas full partout to sala makambo yo pour intérêt na biso te mais to sala ngo pour intérêt ya bandeko o ya biso to zana mwa mawa wana parce que ba politiciens congolais to pesa au PC au moins pena yé penza ko netita neti ba to ko neti ba vina biso nani ba olenga ko ya yé pena boti bu donc Kabila pasa bana yeke no azum kwa mo asoba bisa pesa ndeko na somba aboyi musumbe pa atala ba honye sonde bazo kende tala Bruno Chibala tala ba donc c'est-à-dire nasoni na mawa no mboka wana tozana bata mayele mais toza siko na bato balingi ko tcha des textes en application te balingi ne balingi balia bango moko balia lar yango mona ke no bango de balingi Kabila kende te voilà bango balingi Kabila kende te yango mona ke no obiki bato ba sur le binengo wana papi gena bato Hollande biso za lokola to seka ba congolais mais quand mais vérité yango wana to kufi combien bango tozo linga mutaka etaka bato zo kufa parce que ce qui a baliwa ça bango et ça bango le côté à Tchatos baliwa wana ça bango le côté mais bango ba politicien wana o ba touré Kabila mais pona bango bazana mitema yanga na binote c'est-à-dire pona bango ko la déjà comme ba division pour citer réellement tout ça c'est-à-dire Kabila oumela
et puis bato nyonso bino bochaka bango na compte makambo oyo basambelaka na nzambe te bata ba science occulte bato babimaka na bana bango bazokuma donc bazana makambo tout kanisaka te les sept délivrance ya mboka wana ezali mokolo peuple congolais akosalela article 60 mokolo ngo wapi yango soulèvement populaire mokolo ngo eza wapi mikonyo so mais soulèvement populaire yango pe siko kasi moi boyoka ni pe feza soulèvement populaire ngo to sala ngo ba boye na monde bafanda bayokana boyokana ezate yango siko to mais pourquoi tozoyokana te to poser question na bato ba biso bo bafinga na biso tozowela nini entre nous na minute toza lokola tokomi déjà pernati yango tozolukana na kotia po kabila kende mutu so akota à côté les matières à boka bina ozela bango à cause la bino ti le loto yoka na kaka te bokeba parce que ndenge boke na biso même ko le kaka te ono boluka kombo bo pesanga mutu mo dans le premier ministre donc et panzi na ba parti politique tokomi na suka pardon tokomi na suka voilà to sali eloko oyo to lobaki à chaque fois to banda kuluba parce que mutu mo pas na doka nga mutu munoko azati to banda kuluba parce que za mboka na biso je crois boyoki to lobia te ke o to finga yo ba bote et tout ça peine toko finga na biso c'est pas la peine voilà donc d'ici là portez-vous bien et tout le monde non pas ta commentaire à malam merci